Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bango, Laura va tout le monde à charge. Je vais soutenir le président de la République. Boko Zambwa, Bokansi Torotika Parti, Biso Dozana Parti. Mon maman, Mamou Maso. Merci beaucoup, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci na Augustin Kabuya Mwana Bouté. Charge ya combattant. Gardien du temple. Merci na Jean-Marie Kabunda Kabundo. Awa toyoko soutenir Mukwantombolo tozokende. Malembe marche de ça. Merci beaucoup. Tout biso nyonso na sima ya président Gilles sans formol biso bana tsamu touti musika touti na tsamu toya to soutenir président Gilles sans formol toya ici chef de l'état tsaka bato yo tomonaka o bayaka na ba combattant o bayebi pasa combattant tala ya yebi pasa combattant ayebi tenge place touti yo touti musika na nzoko to kisenga kuna na kati to soutenir président Gilles Fati Beto biso bambala tolobi mbadi mbuda tala mutu na yo ozana ye wakolesa bazo akopesa valeur ya RDC babi banufu majorité bango ye no bomema banani te tour tolobi biso ye bana poto pour soutenir président Gilles Saformol au Simba de l'IDPS balobi toujours actualité président Gilles moto aye Simba ye président Gilles et toi président Gilles et toi président Gilles et toi aigle soleil ah tout ça devant PNMLS donc marche de santé à Kafu président Gilles toujours présent Azanga Kate en tout cas aussi président de la République au Tali président Gilles T biso o tozana simanae liwa donc il marche de santé toujours bandara to ke malé menaimbe ti côté o de Rosuka pour soutenir chef de l'état biso doit soutenir union soya bien président de la République au Sala tozara na simanayo ko bangelo roté oza congolais ko bangelo roté ezambo cannabis nyonso donc obongisa yango pouvoir o ti mukolo Yesu Christ o sala nini Merci beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mukwantombolo mwa mayo kani dans le grand Mukishi. Wabilumbu. Merci beaucoup na président Jean-Marie Kabunda Kabu. 520 000 gigas. Merci na secrétaire général Augustin Kabuya Mwanabu. Oyo awa tozotambola tolati mon général. Soko zana mon général te longo ke. Awa za mon général le gardien du temps. Le gardien du temps. Nango tolobi boye. Marche na biso, eza marche de santé. Eza bongo te. Marche de santé. Le but est que marche au côté de la motuka. Todo kende malembe apa de caméra. Tina fikine. Na fikine kuna toki to silisi. To komela bofo. Mana mama. Okanga ye kitami kijabambu. Roko la bamiko.
toyebisaki bango bakotuna ngulu awa tobandi match ya entraînement po topréparé 2020 yaya biso tokiti sur le terrain mpona kosoutenir oyo tobengaka cohésion nationale ya mama mananui tozosoutenir ogise mwana bute AK15 oyo tobengaka arme silencieux bisika azali tozosala marque de soutien mpona kopréparer 2023 tokomobiliser porte par porte comme des témoins de Jéhovah. Alléluia. Amen. Ok, merci beaucoup. Namoni présence ya Mbanza Kilembe. Mwana mama, mwana mama. Abuya nemaka. Mama nana nemaka. Obeta bango maboko makasi. Beta fukuzu maboko makasi. Yango tolobaki lelo awa wanemaka mumaso. Donc tozokende awa kobanda penes tina fiki. Neleko mama nana awensango mpona tozalisa bango ke 2023 eza ya biso yango tobike bakolela munoko ya si yango tobike marche oyo ezali tozochange mentalité na mutu nyonso okomona biso tozochange changement de mentalité epuis tozokende mpo tolakisa bango kendo parti beto aza be musulu aza be ete mama nana maboko makasi okatation oyo tozaka na nzambu na biso toyembelaka nana manani na kiuma eyiwa mamwe nana Mokwenda nenda kuja mulolo Kayigwaru ni muntu Eyiwa mawe nana wa mamu Mokwenda nenda kuja mulolo Kugwaru muyanza Chinois sawa Chinois ba Congolais Mwana mama mwana mama mambu maso batula pakaba monape kiaku kiangani donc merci beaucoup na maman nana manwani na donc professeur ya tous les pros oyo akanisi ke tosala marche oyo ya soutien oyo tobengi cohésion nationale tolobi tribalisme ekima na biso musika alors tolobi boye marche oyo tokokende inde tina fikine mpona kosoutenir cohésion nationale oyo faci beton mukwantombolo azali kosoutenir na nkombo ya faci be tolobi biso nyonso tu tozosoutenir mama nana manwani puiske azali na vision ya kito aza kokombatra bantiva alors mpona na ngai na suki wana biso nyonso tu soutien na biso ezala epa mama nana manwani. Merci beaucoup. Namoni tantine moko tantine yo mpona nini mama nana yaka bon, mais c'est Tino qui a soutenu Nana Manoni en français. Congo, mon héritage. Bonjour chers tous. Nous, les amis d'Augustin Kaboua, secrétaire général de l'UDPS, nous soutenons toutes les actions que mène le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à travers la République. Dans cet même ordre d'idée, nous saluons aussi avec pertinence de vouloir vivre l'identité nationale, la cohésion unité nationale que prône Madame la ministre Nana Manwani Kiuma à travers la République. Jeunes Congolais, jeunes étudiants, infirmières, je vous invite tous à adhérer à cette vision du changement de la mentalité. Nous condamnons avec véhémence le tribalisme, la jalousie, la haine, l'empoisonnement. Le Congolais n'avait pas auparavant cette habitude de pouvoir empoisonner l'autre. Nous voulons changer maintenant cette attitude-là. La raison pour laquelle je vous invite, partout où vous êtes, à pouvoir adhérer à cette vision que prône Madame Nana Manwanina, mais aussi Augustin Kaboula. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup na Augustin Kabuya mwana bute awa sikoyo tozokende malembe tozokende biso malembe na malembe force du progrès pour encadrer ba chérie bien mobulu tena nzela eza marche de santé eza bongo te tokende malembe merci na Augustin Kabuya mwana bute na initiative nyonso azosala mpona kopréparer 2023 oyo
sanctionner tout le monde. Bakozwa sanction parce que toyebi ba président na bango te. Oya biso mo kontomo mo mayo kani telegram bis. Oya yebani mukili mobi. Et donc il a fait un diplomate de carrière. Pardon. Avi toujours Ndoyi Liboso, Laura Batumona, Aeko Souteli, Maman Mananina, Josali toujours leader, Laura Batumona, Pachako Oumela. Oumela, Bokati Tokotika Pati Bosamwe, Tata n'est pas eu la tigane. Tozokenda pas de caméléon, Tozo préparé 2023. Qui a dit que Bakolongo Félix Antoine Seketi Lombo toko battre bango tozana 50 mandats Jules Munyere nano atongi ndako te Jules Munyere azana 7 voitures nano atongi ndako alors toko kende tina 2050 eza bongo te balobi postagili moto toujours les jeunes 90 balobi organisation ya Jean-Marc Kabunda maître nageur balobi une charge postagili moto toujours tozokende mobozolo baloba bapresio olobi ata Ah, Babos. Linga kata shomi. yango tozokende boye tina ti akikatu ya fikini bakoza mboka bomoni julie kolia komela tomeni ozi sandra otiapayayo ya libala ya keba nomwa oboya sai mokina Augustin Kabouya Moya Bouté Akasa 88 Yonde Mokozi parti présidentiel au fait de ce gars après si Mokozi alors bien qu'il a tiré pouvoir et de pèse Augustin Kabouya Moya Kabouya Samokina Moya Kabouya Bato Bekina comment y est Wana Jay Bayo Ministre après de la
Basi ne makam. Baïké. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.